Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kolanda chaîne na biso ya www.zoomel1000.com. Lelo tozali na esengo mpona kopresente bino ba émission na bino oyo bomesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na kopresente bino ba émission oyo bomesana kozela mokolo na mokolo mpona kotalisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli bango. Ozali lokosu nazwi responsabilité monene na chaîne ya www.zoomel1000.com mpona kotalisa na bapeple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato bamakambo oyo ezali ndenge wana te. Ebongi malamu ete biso bato ya Zoomel 1000 totombola mongongo mpe toloba tolakisa bango bosolo mpo ete mboka na biso ekende liboso mpo ete bapeple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala mpo ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso mpo ete ezali esengo mingi mpona kotambusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozala kaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomel1000.com. Bandeko babolingo mbote na bino baebomesana kolanda radio Zoomel 1000. Bandeko babolingo lelo tozali na esengo mingi mpona kopresente bino ba émission na bino oyo bomesana kolanda mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini bandeko babolingo? Lelo tokolobela bino ndenge nini journaliste na kombo ya Monsieur Wechi bautaki komenanse ye pe mwana moko ya kuluna oyo bino bobengaka bakombata autaki kotutula ye mbata pamba te parce que Monsieur Wechi azalaki kosala reportage na ye na makambo oyo etalaki concert monene oyo elekaki ndenge nini esalaki mpiaka. Ye azalaki na bosolo oyo alobaki pe afilmaki bamakambo nyonso me nzoka nde bato mosusu basepelaki na yango te pe na yango nde ebendelaki ye mindondo pe alingaki asala émission moko oyo alingaki kosolola na bakombatan pe bato ya PPRD kasi ebendaki mindondo po ete bautaki kotutula ye mbata pe émission yango moye eleka ezalaki lisusu te. Bandeko babolingo boyebi ete mboka na biso tozalaki koloba ntango nyonso ete ebongi malamu totambusa mboka na biso na kati na demokrasi ya bosolo totika nde bamakambo oyo ya bozoba tozali kosalaka oyo lelo mokili bakomi kobaye biso bakongole mpo ete babiloko mosusu tozali kosala ezali pasi pe mawa. Monsieur Wechi azali journaliste oyo tozali komona ndenge nini azali kosala ba effort na ndenge na ye personnel oyo azali kose déplacer même à 8000 km mpona kokende kozwela bato ba information oyo azali meme kokota bisika bato mosusu bazali kokota te mpona kozwa ba information pe kolekisa yango mpo ete bakongole bayeba bamakambo. Me lelo oyo bana ya kuluna ya poto awa oyo babengi bakombata bakomi kozwa Monsieur Wechi lokola moninga na bango ya lisano pe bakomi kozanga respect to botosi vis-à-vis ya Monsieur Wechi. Alors que bandeko babolingo Monsieur Wechi ndenge azali wana azali journaliste oyo tango azali koyela bato ba elema ye azali te moto oyo azelaka ba information de bouche à l'oreille po ete akende mbangu liboso ya kamera abanda koloba bilobaloba. Ye azali moto oyo tango oyebisi ye likambo akokende na source mpona koyeba likambo oyo balobaki ezali bongo to bongo te bandeko. Lelo oyo bato mosusu bazali kofungola bambanga mpona koganga mpona likambo ya Jean-Pierre Bemba mais premier ministre ya République centrafricaine ayaki basali conférence monene ezalaki nde kaka Monsieur Wechi nde moto akendeki kokota na salle pe asengi motion po ete akoka kosala déclaration na ye kotuna to motuna tango bapesi ye maloba atuni question na oyo etali likambo ya Jean-Pierre Bemba alors que ezalaki hors sujet ya makambo oyo bakoki kolobela te. Tala moto oyo alakisi susi na ye penza ya solo ke ye nde azali na susi ya bana mboka ke bato oyo bazali kobenga bakombata lelo oyo premier ministre ya Centrafrique esika ayaki esika oyo bango bakoki kokende kosala rassemblement mpona kotombola mongongo koloba bamonani ata te bandeko.
yango wana tozali koyebisa bino bandeko Congo oyo ndenge bato mosusu bazali kozwela masolo na yango mpona koloba ete totonga Congo tokotonga Congo na NT pe tokotonga Congo na motema mabe te pe tokotonga Congo na kati na songi te tokotonga Congo soki ete yo oyaki awa na poto oyaki kozwa mwa mayele na kote ya médecine après na mayele oyo oyaki kozwa pe ozwi un plus olobi ete bon mayele oyo nga nazwi na poto na kei na Congo po ete nakende kopesa un plus pe moto mosusu aye na kote ya maçonnerie awa ngai na poto nasalaki spécialité ya maçonnerie donc na oyo nga nazwaki na kei na Congo nakende kopesa un plus mpo na mboka na ngai mosusu alobi ete ngai nayaki awa na poto nasalaki spécialité ya makambo etali culture alors lokola nazwi bamakambo oyo etali culture alors nakokende mpe na mboka na ngai mpo nakende kopesa mwa un plus soki biso bakongole nyonso tu tokomi kozala na baide ya ndenge wana ekozala malamu wana nde mboka na biso ekoavance me lelo oyo bakongole nyonso bazali na poto oyo bazali komibenga bato ya mayele yango bazali mpe komonana te bandeko po ete bango nyonso bakomi konfondi na kati ya ngulupa ya bana ya kuluna ezali pasi mpe mawa ebongi malamu ntango bozali koloba ete bino bozali bato oyo bolingi mboka Congo il faut tolakisa ete tolingi mboka Congo na kati na misala topesa na maboko po ete tokende kotonga mboka na biso RDC tokotonga mboka na biso na kaka na maloba te bandeko bato mingi bazali kokanisa ete tango oyo ezali kaka tango ya deuxième république ndenge ezalaka liboso bandeko babolingo bato bakoyela bino kaka bamasolo badiscours eloko ya malonga ezali komonana te après bokoyoka badiscours matoyo esali mpasi mpe bakenda libela bandeko me lelo oyo ye le rais Joseph Kabila na gouvernement na ye bayeli biso système ya ete mosala esalami maloba ye na nsima wana nde ezali baconfirmation totale ke système oyo bayelaka biso liboso ya maloba ebele misala emonanaka te wana nde toboyi tolingi nde peuple congolais ya lelo alingi nde kimona meso peuple congolais ya lelo alingi nde makambo emonanaka mpe nyonso tu ezala polele na bapeuple po ete bapeuple basepela mpona oyo bango bamonana pendant 32 ans kimona meso oyo bango bamona yango ete ebele ya bato balela na ndenge ya kosakana te kaka ndenge toyebisaka bino bandeko babolingo ebongi malamu tobetela bakonzi ya lelo maboko po ete makambo bazali kosala boyebi bino moko bato ebele na ntango ya deuxième république bapromese tozwa ebele bakota na se ya mabele mpe batikala komona bapromese wana te bokomona bakozwa bamama ya bato na wenze oyo bokende lelo président kopesa discours bakomema bango na se ya moi makasi bakobilisa bango kobukilisa bango baloketu mpe balie eloko te bameli ate eloko te bobilisi bango mpe boye na badiscours na bino ya lokuta bobeti badiscours ya lokuta botiki bango mpe bazongi na ndako ntango mosusu moto mosusu akozonga boye na ndako azali ata na eloko ya kolia te bokei bobilisi ye bobukisi ye baloketu tala bapunition oyo bozalaki kopesa biso na ntango ya deuxième république yango lelo oyo te bato mingi baye komona ete ebongi malamu bandeko babolingo biso moko bapeuple tosimba na maboko po ete toyeba ndenge nini ya koede chef de l'état po ete mboka na biso ekende liboso po ete soki tosali boye te ezali mawa mingi bandeko lelo oyo bato mosusu bazali koloba ete na Congo bazali kowelela kaka kotonga banzela kasi mingi bazali kobosana ete soki banzela ezali te na kati na Congo eloko moko ya malonga ekoki kosalama te po ete soki banzela ezali fufu to bandunda to bapondu ekowita na bakongo na ndenge ya malamu mpe ekoya na kati ya capitale sans problème soki banzela ezali fufu mosusu ekowita na bandundu mpe babiloko ndenge na ndenge bamisili bamikungu ekowita na kote ya bandundu mpe ekoya na kati ya capitale sans problème soki mpe nzela ezali kolongo ntango mosusu Kinshasa ti Lubumbashi bokomona ete biloko mosusu ekobanda kolongwa kuna na Lubumbashi koya na mituka ti na kati ya capitale sans problème yango na te bandeko babolingo ebongi malamu topesa na maboko po ete
idée oyo gouvernement ya Joseph Kabila bazali na yango ye na ba ministre na ye ezali ba idée ya malamu wana nde ezali kolakisa ete avenir ya Congo ekokende liboso. Lelo oyo bandeko ba bolingo mingi bazali koyela biso kaka ba masolo pona koloba mais bazali kobosa na ete Joseph Kabila azali toujours phénomène na kati na misala azali kosala na Congo yango na ete bato mingi bandimaki te pe pesi bato mingi motema likundu bakomi ko critiquer Joseph Kabila na esika oyo meme bakoki ko critiquer ete yango na pona yango bandeko ba bolingo toko tshela bino babilili nanu botala bino moko ndenge nini bana ya kuluna oyo ya poto ndenge nini tango mese wechi akendeki kosala reportage na ye alingi asala débat entre bato ya PPRD pe bana ya kuluna o babengi ba combattant ba discussion ebimi ndenge moko mese wechi alobaki pe na suka na yango mese wechi alingi aloba mwa liloba mwana moko ya kuluna oyo babengi combattant atutuli mese wechi mbata na litama pe mese wechi asiliki makasi parce que azali quand même un responsable papa na bana ndenge nini bato oyo bazali kobenga ba combattant bakoki kozala na respecte epai ya mese wechi lelo oyo soki mwana ya wechi pe atomboki alobi ete asimba moto oyo abetaki papa na ye bomoni teke makambo wana ekozwa tournure mosusu. Bino bozali koloba bozali kobunda pona mboka me mboka yango o bozali kobundela bozali koyeba te nani azali ya adversaire na bino bokomi kobundisa bato pamba pe ko menacer n'importe qui mais boyebaka ete biloko bozali kosala ekoki kotournele bino un jour mabe pe bo regretter ba vie na bino. Epesi ngai mawa ngai mama kozali komona mese wechi azali koloba mese wechi ndenge azali wana tala kaka tata monene boye kokende kotutula ye mbata soki bana na ye bazalaki wana eske bakoki kosepela mpenza na makambo bino bozali kosala lelo mese wechi ba effort nyonso azali kosala po ete biso bakongole tozwa quand même mwa baimage toyebaka mwa verité kokende kotutula ye mbata na miso ya bato boye mpo na nini respect koki kozala te. Na ebi ete sika mese wechi azali na pasi na motema me eloko tozali kosenga ezali malamu mingi soki mese wechi ayebi moto wana il faut kokende koporter plainte po ete makambo mosusu oyo tozali kotikela bato oyo yango nde ezali kopesa bango motu makasi po ete lobi bakoka lisusu kosala likambo ya mabe soki moye ezali tokosenga na mese wechi ebongi malamu o porter plainte po ete l'état ya Belgique ou bien ya France amekana nukolandela likambo oyo pona kotala eloko nini etindaki ete po ete moto oyo akende kotutula yo mbata ya makasi na litama eloko nini ezwaki ye yakanisi soki atutuli yo mbata ya makasi na litama nde mbata wana yango nde ekochange makambo na Congo pe azali koyeba teke ba makambo azali kosala yango nde ezali kokwesa crédibilité na bango pe bato bayi na bango balobi ete presse ezali na libre expression presse batushaka yango te bino boyebi teke mese wechi oyo soki lelo biso bato ya presse tolobi ete to etufe bino bakombata boyebi ete meme lite na bino bozali kosala ekokota mai eske bozali koyeba yango boyebi teke grâce ya presse nde ba message na bino ezali koleka boyebi te lelo soki tolobi tosala campagne moko générale toloba ete totia bino bakombata contre mire boyebi te ke ezali fe na bino po ete kotika makambo oyo bozalaki na yango comme liti ya Congo kokende kotutula tata monene boye mbata na litama eske ezali malamu yo moto otutuli ye mbata na litama soki babeti tata na yo mbata na litama bongo eske okosepela pona yo moto ekomikomisa kombata na mikolo ya suka na poto crise ya poto ese beti yo bozali kokoka lisusu te bokomi mitelengano bato bazali komona mona bino mitelengano lelo bomikomisi bakombata bafacture ya leta ya poto oyo bozali kokoka koregle te ekomisi bino mitema mabe mitema likundu vraiment nayokeli papa wechi mawa penza na ndenge nini bakende kotutula ye mbata ya boye po ete wana nyonso tu ezali kolakisa ete motema mabe oyo bato bazali na yango pe balingi kochange te yango na tolobaki ete bana ya kuluna bakotikala kaka bana ya kuluna yango na ntango oyo bandeko babolingo tokotikela bino bolanda
Mese Wechi ye moko bolanda ye ndenge nini asila kosala ba déclaration ndenge alobi ete mwana moko ya mobali ya kombata atutulaki ye mbata na liboso ya bato nyonso vraiment epesi mawa mingi pe pasi yango na ntango oyo bolanda Mese Wechi boyoka ba makambo nyonso tu ye moko alobaki pe bo juger est-ce que bato oyo ya boye nde bango nde bako libérer Congo po ete tozala sima na bango po ete wana nde kozala o ndenge balobaka ete Sodome et Gomorrhe lifelo moto yango ete nzambe azali kolakisa biso babiloko ya boye po ete toyeba ndenge nini ya kose débarrasser na bato ya boye po ete bato ya boye jamais tokoki kondima ete bakambela biso mboka na biso RDC na tango oyo na tiki bon moment oyo bolanda nanu Mese Wechi ndenge nini azalaki koloba na mawa na pasi na motema na kosenga na régie kuna bochela biso babilili na oyo ndenge Mese Wechi asilaki komona makambo na ye na ndenge bautaki kobeta ye mbata na litama bazali kobosa na ye te azali père responsable des pères de famille bana na ye bakoki kosepela na ba acte ya boyete yango na tango oyo nasengi na régie bochela biso ba image po ete tolanda na babilili s'il vous plaît. Ba mama, batata, bandeko, lelo, avocat du diable nabino, Cyprien Wechi, azana esengwa tamukete. Botu nangai pona nini na bandi émission nangai na mawa. Bino moko boyebi le 11 juin, na stade ya France, bandeko na biso ba africain, organisaki la nuit africaine. Bartiste ebele au Afrique babetaki. Boyebi très bien ba image ya mpiaka oyo bomonaki eza image ya avocat du diable. Lelo to decidaki to organiser débat pour la musique na biso parce que tozalaki wana ba ivoirien babetaki kitoko koleka biso ba congolais yango biso ba les amis de Wechi tolobaki non to organiser débat to analyser musique na biso tozokende wapi na lire oyo tozokende na musique na biso ba africain mosusu bakoya koleka biso. Yango tozoyaki initiative ya kobenga des combattants, des bateaux ya PPRD, un expert naître, fan club ya Werason, na oyo ya fali pour to analyser problème ya musique ya mboka na biso. Tomoni kaka combattant a débarqué à lobby boko sala lisusu émission T. Pona nini bo invité bato ya PPRD na plateau. A zui téléphone, a bengi ba mosusu. Baye. Mosusu aye, Wechi, oza kolabo, Wechi. Oliaka mbongo ya président Kabila. Ba mama, ba tata, bandeko avant ya reproposer bino face à face entre avocat du diable na premier ministre centrafricain. Na lingi na tuna ba combattant question moko. Combat oyo bozo sala sa média bokoka. Combat oyo bozo sala en diaboliza batu oyo ba pesa kabino espace ya ko s'exprimer bokoka. Je crois que c'est là oyo bozo joua contre biso ba média, contre biso tozo sala boulot na biso. Bokokate. Nazala mena na kati ya koyeba, na ndenge bozo traiter biso ba kolabo, na kati ya ba combattant ba pénétrer bino déjà. Ba komi ko séparer bino na ba média, soki boyebi te. Batu oyo ba komi ko attaquer ba Congo Mikili. Batu oyo ba komi ko attaquer ba les amis de Wechi. À mon avis, ce sont eux les vrais collabos. Balingi va séparer les combattants contre les médias, les combattants contre le public. Et vous serez maintenant diabolisés au moment où vous commencez à toucher Congo Mikili. Les amis de Wechi, Ngai Wechi,
mokolo boye bobeti ngai mpe mbata petit oyo abeti ngai mbata aza na age meme ya mwana na ngai te. Est-ce que mwana na ngai akoaccepte bakamarade ya mwana na ngai bakoaccepte ke bakombata baagresse tata na bango? Vous mettez tout le monde sur le dos, ça ne va pas. Et vous oubliez votre adversaire. Vous oubliez votre combat politique. Moi, je suis apolitique. Je ne fais pas la politique. Je ne gouverne pas le Congo. Votre combat, c'est quoi? Kabila dégage. Ce n'est pas Wechi dégage. Wechi vous donne une tribune pour Kabila Ayokabino. Pour Kabila Ayokabino à travers médias, il y a Congo Mikili, médias, il y a les amis de Wechi. Tout comme Bino Boyoka Kabila à travers Congo Mikili, Congo Bilili, Congo Number 1, Bijoan. Na les amis de Wechi, vous vous attaquez aux médias. Comment est-ce que Kabila a la revendication na Bino? À la lire, où vont les choses? D'ici 6 mois, mouvement va combattant et vous allez essouffler, ce qui va changer de stratégie. Pourquoi dans lobby bongo? Je ne comprends plus les combattants. Va agresser Congo Mikili. Va yekobeta les amis de Wechi parce qu'Alingi a organisé une émission parce que Wechi à la Kisaki Mpiaka. Il y a nuit africaine. Voilà les deux reproches. Il y a les amis de Wechi. Pour nani nous inviter, Moutiapé perdé. Et pour nani, on la Kisaki Mpiaka. Il y a nuit africaine. Va fouta ki yon bongo. Pour la Kisampiaka, pour pénétrer biso. Eh, moi aussi je dis que vous les combattants, vous êtes infiltrés. Babandi ko séparer bino na population ce que boye bité. N'a nazaka visionnaire. Okumona bokomi non seulement combat politique, mais combat civil. C'est pourquoi dans le lobby, ceux qui bossent attention au mouvement n'a bien gozala essoufflé. Combat n'a bien un combat politique et non pas combat à civil. Vous demandez pour mettre à civil. Est-ce que vous êtes tout ça la politique? Finalement, vous êtes civil paix. Vous êtes tout ça la maquille à congolais, on va s'organiser. Donc vous allez un double combat. Na oya biso ba civil, na combat politique, et puis vous attaquez les médias. Est-ce que comment on va dans les médias, les combattants, bokoka? Dans la carte ya koyeba, échec nabino, et bandi comment on en a. Ceux qui vont changer stratégie contre biso ba médias. Bossa la combat nabino, na Hippolyte Kanambe nabino. Botika, les amis de Wecha sala boulot na ye. Botika, Congo Mikili asala boulot na ye. Botika, Congo Bilili asala boulot na ye. Botika, Congo number 1 asala boulot na ye. Botika, Bijoan asala boulot na ye. Soki, bo sansire biso. Boko, botalaka lisusu babiloko na biso te soki bolingi bongo. Botalaka lisusu biloko na biso te. Botalaka biso biloko na biso te. Soki bobandi ko beta biso, bobandi ko imposer biso, bobandi ko beta biso, toti biloko bobeti biso, tosali boye bobeti biso. Botalaka lisusu ba site na biso te. Bosala oya bino. Yango na kosenga na ba combattant. Bo changer stratégie. Stratégie ou bobandi ko joa yango te. Yango na kosenga na ba combattant, bo changer stratégie. Bon changer stratégie. Lelo na 17h. Ngai wechi okeri kipimbie na kende ko défendre Jean-Pierre Bemba na mutu oya kangi ndeko na biso na CPI. Na mona ki combattant mon côté. Soni ya ba combattant. Soni na bino na collaborer. Bokoloba lisusu Kabila futaki ngai mbongo po na kende ko interpeller premier ministre centrafricain. Non. Parce que la monarchie, mutu ya kangi ndeko na ngai. Quel que soit
même yaza mungala ngai muswahili biso nyonso toza bacongolais aza ndeko na ngai. C'est intérêt national. Na moni en face de moi mutu oyo akangi ndeko na biso Jean-Pierre Bemba, malgré cadre ezalaki yango te nalobi na kopose ye mpo na nini bokangi kaka ye. Bolanda question. J'ai une question qui concerne la République centrafricaine et la République démocratique du Congo. Et je m'adresse à son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Le gouvernement centrafricain a tenté une action à la Cour pénale internationale contre M. Jean-Pierre Bemba. Le procureur centrafricain a soutenu lors de son témoignage à la CPI une thèse contraire au procureur de la CPI en disant que les troupes de M. Jean-Pierre Bemba travaillaient sous la direction, la surveillance et l'autorité du chef de sécurité de la République centrafricaine. Est-ce qu'il y aura des responsables centrafricains qui vont rejoindre M. Jean-Pierre Bemba à la CPI? Ça, c'est ma première question. Et ma deuxième question, pourquoi la République centrafricaine a-t-elle seulement poursuivi M. Jean-Pierre Bemba? Or, il y avait d'autres responsables centrafricains qui ont commis des crimes de guerre, qui ont commis aussi des viols. Pourquoi seulement M. Jean-Pierre Bemba? Merci. Merci. Je pense que votre question, si vous me permettez, sort un peu du cadre de notre débat ici. Et en même temps, je vous dis que cette question-là fait l'objet présentement suit son cours au niveau de la Cour pénale internationale. Donc je me vois mal en train de pouvoir intervenir sur une question qui se trouve en justice en ce moment, hein, justice internationale. Je suis au regret de ne pas aller assez loin sur cette question puisque ce n'est pas l'objet vraiment de notre table ronde, si vous me permettez. C'est là qu'il y a un peu de parce que la yoka qui motema passe bato oyo bakangi ndeko na ngai Jean-Pierre Bemba bazali wana il faut na tout na bango question wana c'est ça mon père, c'est ça qui ndeko vous pouvez faire tout, vous ne pouvez pas malver ça. Et ça c'était aujourd'hui même à 17h30 et à 19h na yo ko filmer boye ko agresser ngai. Mais na mona kibino te, ba combattant, bo échoué. Les amis de Wesh a gagné 1-0 contre ba combattant. Na mona kibino te na bosisi, mais ngai Wesh kolabo na zala kiwana na posa ki question. Bandiko babolingo na banzi bino moko bouti koyoka ndenge nini mesewechi asili ko loba pe asili ko sala ba déclaration na ye. Bandiko babolingo yango na tozali ko yebisa bino ete ezali likambo oyo nzambe azali ko lakisa biso ko mettre biso devant les faits pona ko loba ete tala bato oyo bino bozali ko kanisa ete lobi biso ki bazui Congo bango nde bako kambela bino Congo. Bandiko soki bosali ke bate soki tosali ekenge te bandeko bato bakoyela biso na système moko oyo ete ya koleka meme Sodome et Gomorre po ete tango ya mobutu tomonaka ndenge baniongaka biso tomonaka ndenge système yango ezalaka bandeko tango bakoloba lisusu bazongisa bato ya boye na Congo boyebi ete ndenge nini ekozala lelo oyo ngwanda le Terminator oyo bazali kobenga papa ya mikolo ya suka na ba Congolais oyo bana yao bakima wa o bazali kobenga ngwanda papa Nzamboko Atumba papa na bango ya mikolo ya suka bazali lelo koya kotalisa biso ndenge nini ke papa na bango Nzamboko Atumba nde azali malamu pe ngwanda azali kotalisa bato lelo ndenge nini ye azali kolela pona ete vie ya bashege oyo bakangaki esika bakendeki pe azali koloba nini ete nazali kolandela ifo bayeba vie ya bana wana esika bamema bango bandeko lelo ngwanda Nzamboko Atumba ayebi lelo valeur ya bana oyo babengi bashege tango kuna bato azalaki koboma bato na Congo bandeko abomi ba chrétien lokola ba taba lokola bambwa eske ayebaki valeur na bango eske asalaki ata justice ya ba soldat oyo babetaki ba chrétien masasi oyo lelo akomi kokosa bato na poto ete asalaki bila ya bato bakufaki bazalaki seulement 6 omoni lokuta na bango
lelo komi kolakisa na bato ete ye nde azali na susi ya bakongolais. Ezali pasi pe mawa po ete bato oyo bakochange lisusu te bandeko. Azali kotalisa bato ndenge nini ke ye azali na susi ya bakongolais bandeko. Po mona ete azali manipulateur, aventurier pe escroc. Azali koloba nini na mwa ba discours na ye apesaki ba mama botelema po ete soki mwasi ya telemi nde ekoki ko bouleverser makambo. Ba mama botelema boyika mpiko banini. Tango azali koloba ba mama batelema bayika mpiko mwasi na ye na bana na ye ya basi bazali wapi? Ozo komona ete vrai manipulateur azali koluka bato mosusu nde bakende kokufa po ete ye azwa bokonzi na nzela ya makila ya bato mosusu. Mais azali koyeba te ete tosi totimbeli ye toyebi ete azali penza grand escroc oyo boyokaka ete escroc bondo penza ya suka oyo meme baministre ya ntango ya Mobutu ebele balela mpo na kaka le terminator oyo ngwanda. Pe na badiscours na ye azali kopesa ya lokuta ya kimoyibi oyo azali kosenga ete bamama batelema pe bato batelema yo azali koloba bamama batelema. Ebongo mwasi na yo azali wapi? Akotelema te? Bana na we ya basi bazali wapi? Bakotelema te? Bomoni ndenge bozali kolinga komanipule bato après avoir bobomi mboka boyibi bosali n'importe quoi oza koloba na bato ke boya totelema po ete tokende kotonga tokende kozwa mboka na biso. Lelo azali kokosa bato ete o bapaya bazali na mboka. Mais tango yo na Mobutu na 94 na 94 bokotisaka ba Rwandais ngulupa na armée mobimba na mbongo ya banque. Boyebaka teke bozali kosala mbeba oyo bino bosalaka bino nde boto bokreaka situation wana lelo oyo Congo na biso ezwi ba problème pe bokomi koya kotalisa bato ete banguna bakoteli biso na mboka banguna bakoteli biso na mboka. Tango bino bokotisaka banguna wana boyebaka te tango yo ngwanda na Mobutu okendaka kofungola porte polele pe okotisi engulupa ya ba Rwandais ba Hutu na ba armement bandeko mbala ya liboso na mokili bomona ete ministre na président de la république bazali d'accord po ete ba réfugié bazali koya kokota na mboka pe bapesi bango meme autorisation bakoti na ba arme ya mboka na bango bandeko pe bakengo lukela bango esika mosusu te basaleli bango meme une place comme camp militaire o esika bazalaki kopesa bango même permission basalaka ba entraînement na bango po balobaki ete après avoir bazali ko s'entraîner bakokende susu ko attaquer kuna na Rwanda po babotola bokonzi ya ba Rwandais oyo babomaki Abiyarimana. Tala lelo ba makambo nyonso tu bangwanda balukela biso ndenge lelo ebotela biso ba makambo pe lelo azali koyoka ta soni te atie mwindu lokola couleur ya ndeke oyo babengaka le corbeau azali pe koya liboso ya kamera mpona koloba ete bamama botelema. Tango ozalaki kolia mbongo ya Congo kuna na Kinshasa na tango ya ex-Zaïre oyebaka bapeuple oyebaka bamama oyo lelo ozali kotinda ete bamama botelema mpo bokende kobunda. Tango wana ozalaki ata komonana omoni makambo bosalaki o ndenge balobaka ete biliaki bino bikoki bozoba oyo bosalaki yango nde bokomi kofuta esali bino soni bokomi koya na bamasolo ya lokuta bamama botelema bamama bosala boye bino bokanisi ete biso tozali bazoba bandeko babolingo na bazi ete bato mosusu bakomi tuna makambo nini yo mama azali koloba azwi yango wapi. Me na minute oyo nakosenga ete bolanda bino moko na babilili botala ndenge nini ngwanda le terminator azali kopesa discours na ye na discours na ye wana azali kopesa kaka na makambo ya lokuta ba manipulation na ye oyo azali kotinda ete ba mama batelema po ete basi bato mosusu batelema na esika ya mwasi na ye akoki pe kotelema pe bana na ye ya basi azali koloba bokende kobunda po ete mwasi soki atelemi makambo ekochange ye avandi azali kotala na mosika ndenge nini bato bakokufa po ete ye lobilobi ya koloba ete nakomi mokonzi ba manipulation na ye azali koyeba teke peuple congolais asi afungwami pe asi yebi ba jeune ye oyo azali kosala bandeko babolingo bolanda na babilili bolanda ndenge nini le terminator ngwanda le manipulateur l'escroc
oyo azali escroc du siècle oyo azali kolinga kosala bamakambo na ndenge ya molili ndenge nini bapeuple congolais mpe badiaspora congolaise basi badévoile ye mpe basi bayebi bageni nazali kosala na sese akoki jamais kolonga lisusu bapeuple congolais mpo ete oyo asi asalaki esi ekoki ndenge azali wana asi akomi kopema na bonbon ndenge tolobaka mpe azali na soni esika azali mpo ete basi bayebi bagene na ye malgré bagene nyonso to azali kosala na molili akolonga te mpo ete biso badiaspora congolaise tosi tocomprendre bozoba oyo azali kosala awa na poto ya kolukaka koitilizaka bana ya bato mpe kopesaka bainformation ya lokuta tala lelo kuna na Congo mwana mobali oyo bautaki kokanga oyo bazali koloba ete azalaki peti ya confiance ya ngwanda lelo bato mosusu bazali koloba ete mwana na bakoseli makambo po azali mwana moke mais soki azali mwana moke kipeti ya confiance oyo azalaki na yango na ngwanda seke ngwanda yebi ete azalaki moto oyo azalaki mir na makambo pe yebi eloko nini oyo ngwanda yebi eloko nini azalaki koutilize ye seke yebi ete ye azalaki elema moko ya suka mais yebaki teke liso ya l'état congolais ezalaki kotala ye pe baye kokanga ye en flagrant délit azali kotinda même ba message ya parti internet pe balati ye bafieti ye lelo oyo azali kosibir pe yango omoni ete ngwanda na bamanipulation na ye azali koloba nini ke bandeko botelema po ete Joseph Kabila apesi ordre baboma mwana mobali wana na lokuta nyonso boye wana nyonso tu ngwanda azali kobanga mpona nini ayebi ete mwana mobali wana akoloba makambo ebele ndenge basili kofieta ye na yango bandeko babolingo tolanda nanu na babilili botala bino moko discours oyo nganda apesaki oyo azali koloba ete bamama botelema po ete bino soki botelemi makambo ekochange escroquerie ya kotika te papa monene na ajo azali na yango amibengi mpe paster mais paster oyo ndenge boyokaka ete paster escroc bondo paster molili ndenge nini azali komanipule bato mpona kotalisa ete akomi nde na suka bandeko babolingo bolanda na babilili bolanda ndenge nini escroc oyo ya ngwanda ndenge nini azali kolinga kotrompe vigilance ya bato mpona kokosa bandeko babolingo soki bomoni moto azali mwindu lokola couleur ya ndeko oyo bazali kobenga corbeau bokeba na ye po ete moto ya boye jamais akoki koyela biso makambo ya malonga na Congo mais ezali pasi mpe mawa po ete ndenge ezali wana nzambe asi akangeli ye bizibeli nyonso akomi lokola mopepe ya kaina mpe azali kotepatepa bandeko babolingo na minute oyo totala nani na babilili ndenge nini moto oyo babengi na kombo ya L'Terminator ngwanda ndenge nini azali koya kokosa mpe komanipule bato ezali pasi mpe mawa na kosenga na régie kuna batiela biso babilili s'il vous plaît kuna nini nakoki kosala makele te bakolo mboka bapaya baye na mboka wana nga nakende kotuna bango libere kutino eze na ntina te tokoteli mosala tozo kosala ezali ya koamete bacommunauté internationale nyonso lokwa nazolobela bino ngai na kombo ya bana ya pareko na touche bakonzi nyonso ya ONU ya nini ya Union Européenne nyonso na pesi bango dossier complet oyo etali makambo ya mama Landu na pasteur Kutino mingi balobi na bapesaki ngai promesse tika soki baélection esili tokosala pression babima me natuni mpona nini bozozila baélection esili po bolingi te ete bato wana batombola mongongo bana Congo bamiréveille avant les élections peu importe po bango bakanisaki ke suka ya makambo ezende baélection mais lelo eboye nzambe oyo aze na likolo aprouve bango ke bino kanisaki ke soki baélection esili makambo esili alors ke nzambe alobi oyo ya ngai ezobanda nde sikoyo ngai na bana Congo tozobanda oyo ya biso après les élections c'est ainsi que nasengi na bino na situation oyo tokomi nango lelo eze ngongo te bino boza esu distraite eze ngongo boza esusu na kobanga te soki bolobi bobanga bapaya bakokamatela bino mboka mpona seko biso na niveau ya pareko tolobi tokolala pongi te tokotika bango te mingi boze kotuna obi me papa nganda mpona nini na pareko tokosala ndenge nini oya po kamba biso ngai naze na posa na koya me ngai soki omoni na ti makolo loba makambo ese ebebi nakotia makolo bitiela te soki omoni ezala mama Landu touti koloba ezala nani pasteur Kutino mpona nini baneutralize bango
po bayebi ke bato bakoki koréveille peuple congolais wana mais bango baneutralize bango soki bato wana bazwi ngai bakoboma kaka tala preuve moko mpo napesa bino lokwa naza lelo libanda nazali le seul dirigeant congolais, le seul leader politique congolais oyo bango basombi te oyo baréussir kopesa mbongo te. Et la preuve na kati ya mboka kuna esika bozali bato nyonso bazomisela bango bandako na bango. Je suis le seul oyo bandako na ngai babien nyonso bango bato bafandi na kati yango nalobi etumba wana tokokende na yango ti na suka bofanda kimia bana mboka Kongo eza ya ngai eza ya bino na kati ya mikolo na kotia makolo na Kongo mais songa na ti makolo loba ke ngwende ya bato wana ekwe bapaya ngai nazokota oyo ya bango ifo ekwe ngai nakokota bikotela te po etumba ya ngai na bino eza ya konegosie biso na bango te pe lelo oyo boye naze koyebisa na bana mboka nyonso bipai nyonso bino bofandi naze komi adrese na bino basoda bipai nyonso oyo bino bofandi boyeba ke tozali moko Kongo eze kaka moko ya bino ya biso pe tokotika bapaya bakamata yango te ngai na bino na peuple nyonso tu ezalaki na bamikili nyonso peuple nde moto asukisaka makambo pe na oyo ya mboka na biso ekosukisa yango pe obe peuple yango wana nalobi bofanda kimia apareko aza présent apareko eze ndako te eze teke batia maison batia bandorel apareko te apareko eze mitema na bino boze apareko na kati ya mitema pe bato toze kotinda baze na kati ya mboka bakokontakte bino c'est ça l'apareko message esika bozozwa ezei c'est ça l'apareko po apareko tolingi tozokotia kaka bandako babandorel apareko te apareko eze message ezokomela bino na motema ezali ndenge tokomi organize ndenge tokokende bitumba pe na etumba wana tokomi na suka oyebi mpona kosukisa na lingi nayebisa bino nga nasukisaka seko na dimension oyo ya nzambe ntango bana ya Israel bakatisaki mai oyo babengi yango ya Jourdain mpo bakamata Kanaan eloko nini bazwaki Jericho bagéant ya Jericho bazalaki liboso na bango eloko nalingi koyebisa bino yango wana nayebi ke bana Kongo mingi baze bana nzambe soki yo mwana nzambe ozo kotambola mpona kokende pe okutani na bagéant tombola maboko lobi promesse ezali juste derrière les géants bagéant oyo batelemeli biso yeba ke promesse ya mboka na biso ezali juste derrière bango problème ya ngai na bino tobwaka bagéant wana pe bakokwea oyo ya message ya lelo tosuki awa bakokwea mais message eze koya na kati ya mikolo eze oya ekoyebisa bino ndenge nini tobanda kokota na se ya mabele ndenge nini tobanda komilengele mais lelo oyo boetia bato yokenela malamu ntango mbela ekoya mwana mboka kita kaka na nzela kita po oyeba ke soki mopaya eloko alingi kosala asala yango wana nalobi na bino bana Kongo bolemba te tobosani bandeko na bino bana na ngai pe bandeko na bino bana ya shege ebele oyo bakangi bango badeporte bango na intérieur ya mboka toze kolanda mpona koyeba soki baze na bomoi to baze susu na bomoi te tokolanda yango tokotika bango te me bino bosala te bango bayoka pasi pamba te bayoki pasi me biso na bino tosala ke sacrifice oyo bango basali ebota mbuma tokoki kotika bango te yango wana nayebisi na bino mingi na kati na bino toyokaki bolembu ekangaki bino motema ntango makambo oyo ya basinema ya baelektio na bango esalemaki me nayebisi na bino ke oyo wana boze komona babengi yango sinema nyonso wana ezali pamba eloko moko oyo ekomemela bino solution ya mboka na biso ezali te na kati ya sinema wana nyonso ezali esalemi mpo na bapaya
po balia bongo badétruire mboka na biso bayimba kita na mboka na biso mpe na este kuna bafanda tala lokola baélection ntango esili kaka balobi basilisi baélection esili kaka ye mwana basali sinema ya prestation de serment kuna na este kundabatware abimi bokanisi ezali par hasard te nyonso wana ezali scénario oyo bango bati mpona koluka kosala te baokipe mboka na biso yango wana nayebisi na bino bana mboka longola bolembu etumba ya libération ya mboka ezalaka etumba ya mikolo mibale te ezalaka etumba ya mokolo moko te ezalaka etumba ya mikolo misato te tala na bamboka mosusu bato babundi tala moto lokola Mandela asali 40 ans na kati ya prison alembeki te nalobi te ke biso tokozila 40 ans oyo ya biso eze ya quelques jours mais alembeki te yango wana nasengi na bino bolemba te longola bolembu kokanisa te ke toza lisusu na motu te tozali ngai na bino tozali oyo misala toza kosala na kati ya mboka oyo naza kosala libanda mpe na kati ya mboka bokomona resultat na kati ya mikolo eze koya bozala botelema bamama bokanga maputa na bino botelema ebikisaka mboka nde bamama soko bamama batelemi moto ya akozala na tembe azali te bokanga maputa mpo ezali mboka na bino bato boboti biso bosopi makila mpona kobota biso mpona mboka ya biso babengi yango Kongo ezali mboka na bino mpe etumba oyo tozokobunda bomitia na motu te suka na yango na kati esika tozokende date oyo tozali nango ngai na bino dele oyo tozali nango ngai na bino kombo na yango moko la victoire. bandeko babolingo na banzi ete bino moko bouti kolanda ndenge nini le manipulateur azali ko continuer toujours ba manipulation na ye bandeko babolingo soki omoni moto azali koloba ba makambo azali kopema te pe azali koloba na ndenge ete azali kosala neti yende moto malamu bandeko bokeba ngwanda oyo azali moto oyo ya kolanda te ngwanda koki kobomisa meme liboke ya bato me ye avandi ye pe azali kosala vi na ye normal me ye azali koluka kaka bato po ete bakende kokufa aza koutilize bana ya bato tala lelo mwana mobali oyo abandaki koutilize kuna na Congo oyo mwana mobali oyo atipesaki ye baopération ntango tolobaki ete baorganizaki opération Hirondelle oyo bazalaki kotinda ba ex-phase bazalaki kokende koboma meme bato na Congo kobwaka bango na balie public mpe babomaki baétudiant nzoka nde mwana mobali wana bakangi yende azalaki organisateur ya makambo nyonso pe ye pe ayebi meme basoldat oyo babomaki baétudiant wana bakendeki ko tia bango basinga likolo ya banzete pembeni ya campus po ete trouble ebima mpe mwana mobali oyo nde moto azalaki kobenga baninga na ye mpo na koloba ete babomiki ngani banini ale mwana mobali wana nde azali koincite bato na kati na trouble nzoka nde cerveau moteur me lelo oyo bato mosusu bazali koloba ete bakonseli ye makambo azali mwana moke moto oyo azali koloba ete mwana mobali oyo azali mwana moke me mituna ye na ngwanda coopération nini bazalaki kolia po ete lelo bobengi ye mwana moke bambongo oyo babandaki kotindela ye na Western Union oyo babandaki kotindela ye na Western Union ezalaki bambongo wana po ete ye nde yebaka koorganize baopération me ndenge tozali koloba ete biliaki ye bikoki ngwanda sikoyo akende kolibere ye ata agangi ata alobi boyebaka ete constitution ya mboka basakanaka na yango te leta ya Congo lokola tie maboko il faut asubir baconséquence na ye totala esika ngwanda le terminator akokende kolibere ye na ntango oyo nakosenga na papa Roger apesa pe mwa makanisi na ye na oyo etali oyo nyonso nauti koloba na ntango oyo papa Roger napesi yo maloba. Merci mingi mama Rosalie pona kopesa ngai maloba. Bandeko babolingo ba peuple congolais bino moko bozali komona ndenge nini comportement ya bana oyo bazali kobenga bakuluna ndenge nini
bizaleli na bango ekomi komonisa liboso ya mokili pe bato basili kobaye bango pe kolemba bango parce que ezali kokamwisa yo moto mobimba okende kobeta moto ya presse oyo basali yango po ete epesa bino moyen kopase ba message na bino po ete message na bino eleka po ete bakonzi ya Congo bayeba yango bayoka yango mais bokomi komenace bato ya presse mais bomoni teke wana ezali suka na bino bomoni teke wana ezali fin po na bino parce que mese wechi ndenga azali wana mese wechi ba makambo minene oyo ya azali kosala ba information oyo ya azali komemela biso ba congolais lelo bino ba combattant bozali kokoka kosala yango te mais c'est ouais chazali ko kende même ko zo ba information na source mais bino bozali kaka na ba information na bino ya lokuta na ba radio na bino ya buka lokuta ko kosa ba information ya lokuta après avoir ko pesa ba information si mana yango ba peuple bo pesa mbongo po etendenge ezali wana radio na biso po fonctionner malamu eza ko senga ba mbongo ebele kaka kolela ko senga ba mbongo mokolo nini ekozala ete boza kopesa ata inane bopesi bainformation ya ofele bato mpe bayoki yango bositikali ata kosenga likuta te na bapepe congolais yango ete basi bayebi bino tellement bozalaki na système ya kozwa gratuitement na tango ya Mobutu bambongo oyo ya sa motoki yango nde lelo tango boye na poto bozali kokoka kosala ba misala te bozali kaka na esprit wana Mobutu atikelaki bino ya kozwa bambongo na ndenge ya facilité yango ete komisi bino na esprit ya ko créer ba radio ya lokuta pona kosala kokomisa yango bisenga senga to lolombo bokoma kosenga senga lokola bato moko oyo vraiment enamawa bandeko mais wana nyonso ezali kolakisa ndenge nini bokomi na suka nzambe penza atie bino contre mur po ete bamabe na bino bozali kokontinue yango kaka yango nete tolobi ete ebongi malamu na biso bato ya presse il faut kodenonse bato oyo nyonso soko moni bato bazali kosala lit na bango bakomi kosala lit na bango lisusu na bato ya presse mais ezali kutu malamu po ete biso bato ya presse nde tokoki kokase bango malamu ebongi malamu biso siko bato ya presse to faire passer message moko oyo ekokase bango malamu bandeko tokoyebisa bino eloko moko boyebi lelo soki bato ya to bakombata ya Londres soki lelo bakombata ya Londres bomoni ndenge bakota mai ndenge lelo division ekota kati na bango bakabwana mingi bayebaka te boyebaka te ke depuis radio Zoomel 1000 ezwaka relais pe radio Zoomel 1000 ebandi kolobela bato wana kotalisa balokuta na bango kolobaloba ndeko radio Zoomel 1000 nde moto eyaka kotia bango panzi likolo radio Zoomel 1000 tango eyaka kotia bango contre mur ya makwanza nde bango moko baye komona ete en tout cas non moyen tosala susu autrement eza te nde kipeleke se koti kati na bango pe lelo oyo ndenge tozali koloba bandeko batikala kaka bato oyo bazali kobenga bakombata ya maloba mais eloko ezali lisusu te na kati ya Londres bato mingi basi balembi pe babaye bango yango bomoni ete lit na bango wana esi ekoti mai yango oyo bato mosusu oyo bazali kuna na Londres babenga biso pe bakomela biso balobi ete papa Roger pe mama Rosalie bravo na mosala kitoko bino bozali kosala po lelo oyo soki bakombata ya Londres makelele na bango esila ezali grâce na bino po ete bodenosaka bango bien avant yango tozali koloba ete bandeko babolingo yo moto tozali kolinga kotouche bato ya presse bokei kobeta mese wechi mais boyebaka ete soki biso bato ya presse tosoteli bino réunion oyo ndenge balobaka ete réunion ya kindoki ya biso bato ya presse po ete bainformation biso topesaka bandeko ezali neti bainformation topreparaka yango na ndenge ya kindoki po ete soki tolobi tokase yo na minute bandeko okolela ebele soki tolobi totombola mongongo na minute tokase yo okolela ebele yango te lokola bobandi kotouche bato ya presse bokomi kolinga kobeta bato ya presse nde bokomona esika pe presse ekofaire mettre bino dans le néant
parce que le kola bozali kozwa makambo ya Congo bokomi kozwa ngo liseki moto aloba boye koloba te moto sala boye kosala te ekomi kaka ke un jour ekozala penza ke bokomi même ko contrôler ba vie privée ya bato okomona bozwa koyebisa mobali yo ndenge nini boti na mwasi na yo boti déjà bana misatu alors ndenge ezali wana kobota lisusu 4 mois na te po ete tala kaka boye boye po ete ki dictature na bino eza kokipe lisusu ba makambo oyo bokoki kosala te po ete tolakisa bino ete ki dictature na bino ekomi ya bozoba boyebi mikolo elekaki tosalaki émission moko oyo tozomona ndenge nini bacombatant ya Londres bakomi meme kokontrole bato oyo bakataka suki te na Londres oyo bazali koloba ete ndenge ezali wana bato mosusu bakataka suki te biso tokataka suki ndenge ezali wana basalon oyo ezalaka na Londres oyo balingi kolanda biso te en tout cas soki ezali wana basalon bakobanda kokata lisusu suki te tala basujet na bango donc bango balandaka kaka bamakambo moko ya babuzoba olia kolanda makambo ya kitoko oyo kopesa bakongole implis bango bazali kolanda nde kaka makambo ya buzoba yango wana bandeko médicament poison oyo esala ete bacombattant ya Londres bazala na kati na déséquilibre ezali nde biso bato ya radio Zoom El1000 papa Roger pe mama Rosalie ba information biso topesa ekomisa bango epesa bango kimpelekese pe bazwa lokola tonga anesthésie batikala paralysé yango monaka ete bayebaka te nini lisusu basala bazali coincé contre mur ya makwanza pe ndeko moko akomelaki biso alobi ete bandeko ya radio Zoom El1000 tozali koyebisa bino ete basala ba réunion ebele bacombattant basala ba réunion ebele mpona koluka ndenge nini kolokalize bino mpo balobi ete po à partir ya bino bango en tout cas bazali ko respirer lisusu te pe ba émission na bango basalaka à chaque fois soki basali émission biso il faut tozwa to lancer émission na mpona kolakisa balokuta nyonso bango bino bozali kosala yango ete bandeko ya radio Zoom El1000 to féliciter bino makasi voilà bato bakomelaka biso pe tolobaki ete tokolemba te bango nde bakolemba biso bato ya radio Zoom El1000 mais biso tokolemba bango te po ete tolobaki ete soki bango bakanisi ete biso nde tokolemba bazali nde komikosa mais biso tokolemba bango jamais mama Rosalie nazongiseli yo maloba. Merci mingi papa Roger pona kozongisela ngai lisusu maloba bandeko babolingo kaka ndenge touti koyebisa bino il faut boyeba yango ete ndenge ezali wana il faut biso bakongole tozala mobilize pona kolinga kodenonse bato oyo nyonso tu babozoba bazali kosala ezali lisusu na sens te oyo bakoki koloba ete tozali kosala oyo boye pona liti ya Congo oyo bazali kosala ezali lisusu pona liti ya Congo te ekomi nde bozoba pe bonyama oyo lelo biso bakongole tokoki ko détester babiloko nyonso bazali kosala pe ndenge ezali wana tozali tango nyonso tu koyoka kaka message ya évêque muku na ndenge alobaki ete bandeko babolingo nazali kosenga na bino bodenonse bato oyo po ete makambo bango bazali kosala wana ezali lisusu mpona libération ya Congo te ekomi ki dictature nde évêque muku na alobaki ete na biloko ya boye nde ki dictature ya boye yango nde bakomemela biso na Congo po ete toyamba bango a mains ouvertes toloba ete non toyamba bango toloba ete atala bato oyo baye atala boye non yango tozali koyebisa bino bandeko babolingo tango oyo ndenge ezali ete ndenge pasteur muku na asilaki koyebisa biso il faut to dénoncer bato oyo pe ndenge ezali wana bazali bato tokoki koyemba bango a bras ouverts te bazali bato mabe bazali banguna bandeko botala kaka bato babomeli biso mboka pendant 32 ans et puis tango bakimi awa nostalgie wana souci bandeko bakomi kosala n'importe quoi yango na tozali koloba bandeko babolingo tolandela likambo na ndenge ya sérieux est-ce soki otali mpenza likambo malamu ezali ndenge ntango Mobutu akufi Mobutu ndire azalaki na contrat moko boya sinyaki na diable alobi ete ba oyo nyonso tu bazali pembeni na ngai bazali kolia na ngai soki ngai nazali te lelo bien nakufi bango nyonso tu bavi na bango ekobeba pe bavi ya bana na bango ekobeba bandeko soko otali bana ya bamobutiste ebele oyo nyonso tu bato papa na bango basalaki mpo na Mobutu soko otali bango na poto awa baraisonnement na bango ekomi neti bato moko bazali koraisonne lisusu te
ezali bato moko soko moni même ba déclaration na bango pe ba makambo baza koloba bandeko yo moko vandi na se ya motema ozali kokamwa pe oza kondima te yango na tolobi ete soki ezali question ke bazwa bakoko ya mikolo basomba bantsamba bamema na bango na Maroc bakende kobwaka liboso ya tombu ya Mobutu baloba mwa liloba po ete baservo ya bato oyo ezwa mwa mayele fungwama po ete na minute oyo on dirait baservo na bango ezali bloqué quelque part. Il faut bakende kosenga baloba mwa makambo liboso ya tombu ya Mobutu po ete makambo ebele ndenge ezali wana ezali ba makambo oyo il faut Mobutu a révélé ata bato na ndoto po ete tokoki kondima te bana ya ba mobutiste nyonso to bakomi na poto bakomi bango nyonso bakuluna bakomi kaka koluka bato mpona kokotisa bato ba makambo ya lokuta ya ba ide ya lokuta mpona koluka ete ndeko soko salibo pe bakoma kotinda bato mosusu yo kende kosala bo bango bazwi bavandi bazali kotala oyo ndenge lelo tolobaka ete soki ndeko osali erreur te ozali kolanda kaka bato ya boye nde okomona ete okoya koregrete vie na yo mpe okobanda komituna eloko nini etindaki ngai nalanda bato oyo bango bazali deja bato babengaka batia mutu bakata po ete bayebi ete na Congo nyonso tu basi baperda mpe babien nyonso tu oyo babotolaka bato na ntango ya ex Zaïre bakolo na yango basi barekipera bayebi ete kuna na Congo bazali na 0-0 yango esalaka bango soni bazonga kaka na Congo boye bango balingaka nde balotaka nde ete ya nzamboko na bango babengaka azwa bokonzi po ete soki bazongi ale bazwa bandako oyo nyonso tu oyo babotolaka bato barekipere yango lisusu me bazali koyeba te ete bakongole basi bafungwami mpe bango bakanisaka ete soki bakanisaka ete ngbanda le terminator na Congo kuna bakoyamba ye ya bras ouvert bamikosaka bandeko bamikosaka po ete bakongole basi bayebi basi bafungwama oyo ndenge bakongole na Kinshasa balobaka ata bana ya nsangu balobaka yango ete tolingi kutu tomona ata motu mosusu ya Congolais moko eya ko diriger biso ke tomona motu ya ngbanda le terminator po ete bango bana ya nsangu balobaka ete soki moto wana zongi na Kinshasa bango nde bakoprendre le devant mpona bakanga ye pe s'il s'agit ya kotumba ye bakotumba ye s'il s'agit ya kolia ye na mino bakolia ye na mino po ete bazalaka na kanda bamakambo nyonso tu oyo ngbanda asala na kati ya RDC mpe ndenge nini ngbanda boma bato mpe ndenge nini abomaka bakretien makambo wana nyonso bazalaka na yango na kanda yango ete tolobi ete bandeko babolingo il faut toyeba yango ete lokola bato bazali koyeba te na kambo oyo ndenge ngbanda azali komanipule bato me ebele sikoyo mpe basi bayebi ete bamanipulation na ye wana ekoleka lisusu te mpo bamoni ete lokuta na ye ekomi na suka bandeko babolingo na banzi ete oyo tozalaki na yango wana mpona mokolo ya lelo mpe tozali koloba ete lokola bato oyo bakomi kotia maboko na bango na bato ya presse ndenge bakendeki kotutula ndeko wechi bambata antuka tokosenga ete tozala mobilize mpona s'il s'agit ya kofaire tombe liti ya bato oyo na banouvelle ya biso tokobanda kopesa tokofaire tombe bango mpo ete biso tozali presse boyebaka ete soki otouche na presse ndeko obebi na yo ata okoya na bapake na yo okoya na bainformation ya ndenge nini soki biso tolobi tokwesa bino tokokwesa bino po ete bino moko bomoni ete ndenge radio Zumel 1000 tokwesa bakombata ya Londres mpe force na bango esila totalisa lokuta na bango mpe mokili bamona lokuta na bango yango ete lokola bazali kokontinue bayebaka ete bato mpe bazali kuna na France biso bato ya presse tokokwesa bango balinga te bandeko babolingo bozalaka bisika bozali na nsima ya bango nde tokotalisa bino basango tobombeli bino ya radio Zumel 1000 merci bandeko babolingo na bandi duti kolanda émission na biso oyo tosilaki kolikisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bobande kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na bandi ete mbala ya nsima biso bato ya Zumel 1000 tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zumel1000.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli bino merci